tonton promo na poto na mona ba page na niveau afinga wera tonton promo yoza crédible te yo so linga faire tant faire obeta stade de martyr le producteur Gauthier Mascotte boss Gauthier Mascotte ingénieur de banque a pesa mbongo pour la promotion ya faire au pesa faire comme ça mbongo ndambo liambo tonton promo mais oya na sima faire moi ba profiter na sima ba musicien sima lelo oya faire comme ça faire ofinga wera yo moko makambo eza na kati ya ndako na yo okoka kosilisa ngo te me oyo ofinga wera mwasi na kotela bana 4 na kati ya ndako bana na basala bana na ote oyebi yango mokoka koboya mwasi te soit disant mwasi atela ozakala oyebi te siko makambo mso lo bango silisa no makambo makangu no tya na ndako wana obotelo akotelo bana na kati ya ndako après yo lo ba makambo wera olanda boyo vandi boye omona mwasi moko boye atangisa makila le premier le 30 manique banda kofinga mampata. Tandis que yé moka bimano na bana na e alala na bana na e mbetu moko la na bango komisa bana no ba makangu na o ba femme de nuit ba mari de nuit bino na bino bo sala masengi mais o finga mampat mulo roi yé manique o finga mampat bon wera o mane bena mutu mo bo ovandika o che caméra o no finga no wera tandis que bobo sanake so fingi wera eza malédiction parce que wera le roi Jésus o batindela biso na mukili. Bino bravo Roger Ngana Jaël Show mabosani kazala Jaël Show azala likanga Roger Ngandu bavanda ndako moko Jaël Show afinga ye azala kana sida ayebisa ye ke no cholilo etele magate Jaël Show afinga mais lelo bayokani biso bokoti makamna bango tokoti ezo dili manzaka koton ngana ko basukola bango po makamna bango esila eza wera te ke JB ye moko muto bomo wa musicien parce que JB aza mwana nganga abotama na bracelet ya rouge na loboko abotama na bracelet rouge na loboko amona nganga amuta abotama na minu mamo 32 dents vous comprenez abotama bongo mais je te dis la vérité jiba za mwana nganga siko comment no rogeloga wera muta osala bo wera muta osala bo problème eza que pour batu basila ko kufa na BCBG na orchestre na bango il faut asukola na JB et si le oh makufa li batu 6 basukola mais faut asukola OK eza libabe faut pas soukola JB ba soukoli Roger Ngandu guérison ngate wera uta boya tolo bela mamba JB faut pas soukola na ebisio to osona na mutu azana libabe guérison ngandeni JB c'est to bête trop et puis wera pensa ebisio tolo ba makamba JB te po muninga no ba soukoli ete bo ndolo ba suma kamuna ye ezala comme ta kufeli mobali siko yo ya suko ko tuba eli suli konga eza mate fera ya ka bongo te na maison mère fera ya ka mwelonge ezala ka mwa bien metana bongo maka dragon hotel mona na bongo dragon akota la mwa sawa na hotel bongo ma dragon na hotel wana ndelo ngipese beba kai aya kosa biso bazwa longi na ngaba cha ya dragon yo dragon ba joso longi na cha ya dragon wana no kutana no kutazo kosa biso bazwa longi na ngaba cha ya dragon bakimisa mama kapusa kima ko suba na mbetu continue mais eza vrai histoire venga na oyebisa fallait zo beta faire bambata faire azo le lazo ya ozonga papa ozonga nyoso ozo ya kobundisa te era osenga no secours faire azala makasa obundala falite ibona wera opusa na pembeni ndengeli faire mona ke mwa muke faire amukoloti akosa mukola wera ba 25 ans babino question aza mukolo ya kosa réalisateur. Je dis bonjour Kotingama. Bonjour mère, bonjour la balandinion soya Tozomo à télévision. A profité ko pesa mote na président d'homme la ligne. V Willy Penzième ya mère li passa, VP Eric Mabungu na pesi mote na Pichumbongo le boss, l'homme de jet privé Pichumbongo le boss na pesi mote na pesi mote na King David Kala la mon sponsor officiel. Il y a eu un King David Kala la mon sponsor officiel. Na pesi mbote na Bavon Kandolo prêtre des prêtres. Na pesi mbote na Mireille Mavunda vrai chéri na kata Captain Mireille Mavunda. Wana so boki Mireille Mavunda Mazunda plutôt au monimbala moko Ange Chibi depuis Captain. Na pesi mbote na Niki Molima depuis
Cape Town donc batutu bolinga coaching ya mana si bozela mabanga na bino na suka mais ba question ezeyo ba réponse ezeya nga quoi. D'accord, merci beaucoup. On a moni Ribes Samba ozo fêter ici une année de plus na lelo babi joyeux anniversaire à toi. Attends monsieur Ribes Samba. Monsieur Ribes Samba. La réserve de la presse congolaise. Na ebisio mutu moi c'est respecté le roi Ribes Samba Azate. Joyeux anniversaire à toi mon frère. Que du bonheur, prospérité donc yo ebikaka umela et puis masalanga mo pas au fêter anniversaire na lelo ingénieur Bouzélé joyeux anniversaire à toi mon frère. Ingénieur Bouzélé rien que du bonheur yo ebi masalanga ya tongo ingénieur Bouzé donc voilà. D'accord, mais quand tu as un mouvement musique et qu'est-ce qu'on dit pepela musique qui est nango bien musique qui est nango bien donc biso to lela te pour esengoza pa na biso maweza pa na bango biso to lela te makambo to qui nango bien d'ailleurs Igwe de la Forêt ada na mikili comment on a dit Igwe na mikili oui qu'est-ce que ça souligne pas même un mois à concert na Didas oui omonié aza vraiment na makambo belé ya kosala aza vraiment na makambo belé ya kosala oyo génération Bexezo zela ake mikili kosala ba featuring asali featuring na ba OK akeno sala featuring makambo eze belé je m'explique ake kosala featuring asali featuring na Youssoufa asali featuring na moi ba jeune belé o ba bimi lelo o ba uzo moi idéologie ya Igwe de la Forêt tellement ça les plus aimés ba musiciens sur Congo asali featuring na bango et puis azo signé contrat ya 2026 oyo place Torobeta na U Arena déjà signé contrat kala teta nga oya na date donc ezala show ezala mabe le temps yemo oya na asibo ba déjà que non Torobeta na mois boé so ezala en octobre boé ba so ezala na décembre so ezala na janvier dans l'année 2026 le concert ezala trop concert eza ebele biso déjà to bani 2026 na biso les 30 déjà les millionnaires club to za na concert VIP wana to senga la le 30 décembre to novembre le 30 kakao donc to za na concert na les millionnaires Playboana donc babiso déjà décembre sto donc bandi déjà donc bilinguana déjà via on peut ça biso bilinguana et puis donc voilà kozonga na azo préparer pe album Morote et puis album Morote et umeli nane bimité parce que album Morote ndengeza wana eza album moko oyo batu ba mesani nango déjà kozela batu bazela ngo tellement trop yango moni tozoki ba titre moko mibale to meke ko bwa ke la batu mo single o esali makambo ndenge zo sala donc voilà mais album proprement dit c'est zoya album Moro des albums nzembo belé boyo ko banzembo embeli ya personnam dona monica na ebité ce qui nzembo ne bima lisusu bien ndenge nini et dépendre na Igwe na bo changer répéter bo changer petit roi mtaza souté bon to ebité wana za Igwe mais Igwe o changer peut-être à kotika ngo bongo po dona monica maman dona monica za mutu o asali trop na musique ya Congo talaka yeba banda ko yemba epe ko bwaka esera ba bozi ye seri wana ngana mama monica ya Rwanda donc aza maman moko boye en tout cas to regeta ka biso na wenge to regeta ka mais chana ezali na album o ezoya et puis au mona maman Claudine Kinwa donc yé pas na chant na 4 albums o ezoya Morote donc ba ke belé bazana ba chana 4 albums o ezoya en tout cas elo resala que album eumela ezaka ke bazo bakisa ma ressources ba chant vous comprendre donc ba prêtre bazé belé ba boss dada kan de bon parce que la musicien ba nzembote et bon o ez album ya Igwe soki atalike topé ça musicien moko mibale misatu ba ko emba na bango ezala ngo problème moko te mais yemu tazo juger mais ba voko ezali o ba musicien ba che tout ça ba nini ba sali ba intervention so ka sepeli ke na pe sa musicien ndeti chef état major nzembo moko a pe ça et so na sepeli ke a pe ça kingandi do ba musicien bazana eza problème moko te bazela pe tour na bango album na bango problème dit c'est goya mais o eza Morote eza bon via banda déjà ko préparer banda kala do ba nzembo déjà album et comme déjà 90% aussi là donc on va décembre bien en décembre à to fêter non bon vieux so rayende to yeba date ni ko bima tam ce que bozoa générique moko na décembre et memi biso mais na limité parce que déjà album single to aussi ko boka générique e binama départ unique yango nde to bina en décembre mais to comme en janvier février avant to beta concert ya munene na poto bozoa déjà Morote donc album Morote e bima donc ba chan eza tellement ébélé d'ailleurs to aussi ko boka single moko nzungu vie ayembisi petit na ye Paris match apesi chance a titre moko
ezaka na kati ya départ unique parce que clip nango c'est salama. Donc voilà, to boki déjà single wana Nzungu eza nzembo mo kitoko bato ba okamwa oyo azala musicien maison mère te mais wera yebisi ndenge nini. Donc aza pire petit ya wera na palin. Donc vie a PC formation na palin formation accélérée, le la PC chance. Maintenant na répétate na nous asalelo romorote azape na effectif il y a ba musicien té mais azala na vie na ndenge ya palais donc single la boaki ya ngwana Nzungu clip c'est salami en tout cas batu ba consommer yango eza déjà ba plateforme nyonso mama na rumba ba yembeli boss moko junior Guatamaja ba yembeli mama na rumba ya solo donc rumba mo soko yo kango mère rolela donc bana wonye musique maison mère baza brancher bazo zela ba question oyo nini yo bombeli bango pour ngana tumba donc voilà. D'accord, ma question est nga bombe bango po batumba ba beke wera son andeli su ko beta ba concerter ndenge ni apeli mbala mo ba komi ko beta ba concert na mikili apo ba nebele mais ba concert e kanga marati combattant kanga concert plus de 10 ans batu bando beta zaka wera e moko te batu tout mais na kini Antoine ko beta to mona fungoli concert na mikili za fali bon wana za na débattre ata fali mta fungoli ko fungola concert salani ezaka na muto abanda ko beta concert liboso place moko boye po ba misusu baya so to nto ke na ngo biso na fali to na problème te to ke na onde ti ba débat ponga na ebiso za fali te za wera pona opeso ba preuve ke na Londres wera ke na beta concert do ava fala beta na France do ezana ngo to ko fungola to ko kanga ezana ngo te kombata bandi ko kanga ba concert ezala concert a papa Wemba pe son namba beta na wera son na France bolobela ngo te fa bolo ba ke concert a suka oyo kombata kata ke concert beta masute ezala ya wera fa bolo on biloko ko fungola donc confinement zalaki awa confinement zalaki awa muta fungola ville na confinement concert à Chetemba c'est wera son est-ce que to gangela yango moni via loba parti moi yemba ngana beta merci double zeni jamais na lobela kino on se comprendre qui met à famille donc ya roloba biloko mo ezanga tina te donc biso sala makambo belé oyo batu musu balanda pe na simato lobela yango to beta double zénith 18 ans ba misu ba meki ko beta ngo ya Dodan ba beti to mona gi mwana na fere ameki ko beta mwana na fere auto beta concert numéro o ya Adidas Arena ya Dodan to la ndendeni parce na ba concert faire ata beta ga Adidas bino po bibo ke ka bo beta non beti pe yango na émission bon on a fait double stade de Marti bo bino pe bo tika te bo luka su ba concert bo ke tia su na mi zela nanu expliquer yo omoni wera azamuta liboso anosaka double stade des martyrs na tchango wera anosa yango déjà Dimitri Asolwana wera anosa yango bato nyonso bayebi concert mo abeta na tchango na entrée ya Kimuta si je me trompe pas azala na South Africa na landa ba image ba fan basenga ya beta sous martyr ba fan ba otcha double wera anosa yango akobeta yango après wana alinga sala soirée Kibwisa ingeza batu tout ba yemba na album Kibwisa donc ato trier batu banga beta na ba projet zebele stade des martyrs eza ya mutute so beta stade des martyrs le bité que non so beta mo double mutako beta mo triple T non eza ya mutute ne na uto biso salle ezalaka mutu mo beta et puis ba misusu ba ya pe ko beta ba wera ba beta ba Bercy to lo basko to ba fali ba beti ba Bercy ba musu ba beti ba Bercy na sima do balandi wera non ko beta na salle eza kolanda mutute on comprend ça les a wera te ça les a fali te eza ya mwana na fere te eza ya waze kwa te eza ya batutu waze kwa to beta na poto yebisanga alandi nan alandi mutute eza salle colossal tanga sali salle na ya sali po batutu ba beta avant yo beta ba salle mythique wana leso Michael Jackson ba leka wana tam susu ba batebele ba leka ba Youssoufa ba leka wana yo yebisanga ndenge fali ko no beta Stade de France. Est-ce que les Congolais sont dans le Stade de France? Maître Gims, ça le Stade de France. Est-ce que vous avez fallu à l'andine? Maître Gims, et le Stade de France, c'est un Maître Gims. Non, Sal Balanda Moutouté. Balanda Moutou, ce qui, la musique Balobake, Olanda Moutou, ce qui peut-être, vous avez une divergence, si vous avez soit Sali, vous avez soit Benet Ferré, Atambola, Matambe a fallu. Yenda Zolan. Vous comprenez? Ferra Landaka, au Falia Sala. Kasi on doit me rappeler dans Igolera de la forêt. Te a kokate yono bitumba nanu ya fere na fali fere a kokate mutako mundele wera wera mundela mwana donc wera za jara ba papa o suma beti mwana ya kotiki tu ba beti mwana beti mwana tolo banini kasi mwana ko kabitumba te fere ko kabitumba te na fali kasi kwa moni kuna ko kokate ngo moni est-ce que pas wera e moko awaya pa wera ndenge nini yono mundela camarade no kokite yo se ko zempole o beta papa na o beta papa ne papa munda bundela o pa camarade o beta camarade no
Si vous avez un bonnet sous papa bon pas commande tandis que papa pas comme ko mami na camarade yango. Mais la musique, c'est-à-dire fallait épiquer les leçons ba MC fali ba tuni fali il pour pas tuni la musique que muto a rose adversaire na yo valable la musique aloba wera. OK non? So wera petit concert fali pena place afandi ba on vient pesinga devoir. On a ça la plus qu'il parce qu'on dit que to bimé na dida sarena to bimi pena to kitina likolo fali pas bouler ni na osala na stade de France. C'est ça, très bien. Au moment on ma poto ba misem sous génération les lobo qui taper na likolo. Nazar banano. Vous comprenez? Donc anniversaire wera za anniversaire à botuté. Wera za papa na bango. Vous comprenez? Mais la dernière musique il fallait pas qu'on le on vient nga beti on a fait bête le mo petit la histoire. Concurrence c'est ça royal. Mais ma finalité. Mais surtout que ce qu'on est pas fallait na faire au monde que fallait zo bête faire bambata faire zo les lazo zo nga pas papa. Ozo nga yo zo zo ko bundisa terre au sein na no secours. Azo on la pas papa parce qu'on bundele lisusu. Vous comprenez? Et pas muninga ne mwana. Donc faire azala makasa obundala falite et bon na wera opousa la pemene ndengeni et quand ya wera na faire ezamula il faire na sali o wera salate na éviter okolo bandeti nini o wera sala faire asali même fali non ma salité na niveau wera za sans polémique fallait aza petit ya wera tozala na bien mais o tolo de la musique la fingi falite nini te soko finga na ofinga nde faire ko yemta yemba vie jaloux fallait embela wera logo te fallait sala nini te mais na lo bakaka vérité. Vous comprenez? Fali nenga zawana aebike vie wana yemo kuta lobaki ba vie na mbapesa biso ba goût musique so l'autre zabo eza grâce à ba vie wana au moins niveau zo respecter ba vie wana lelo fali nenga zawana aebike ba idéologie mingi fala zala nango tala fali bien abeta ngani musique na ye pa uta na chacho abeta ngani ba rumba ne kitoko chacho mais sotali stratégie nyonso fala salaka ezala ya wera. Donc on a des musiciens, Mouto azui wera na stratégie c'est fali. Il y a la fois passée na ebisaka OK, wera za na bana misusu ba beta la wengete ba bana ya wera. Pona ba stratégie bazwa, ba cours bazwa pour wera après ça formateur. Voilà, après ça mutu cours même na musika, même online a après ce cours. Les ana batu misusu kana musika ota la wera ba comprendre na podium faut télé maboy. Vous comprenez? So tali faire eba hotel na podium te. Si lelo eba hotel na podium te on dit on zo tonga podium te a télé na podium. Mais tala fali même ba déplacement na podium on comprendre que c'est wera. Te nazo ebiso ba vérité. Très bien. So tali pena ba déplacement ya fali na podium, o tali pena de fali télé na podium, o tali pena fali nenga zalaka ba essence bani les confite parce que wana makambo wana so ya confite. OK. Tala fali bien. Fali muta a valoriser fashion lelo. Nalanga petit moko boazolo bageno sele yo mtete sele yo la tanini po ebola tate sele yo aya na fashion te c'est fali pour pas fashion ezanini et là telimo ya facile ya pete ya mba bengi fashion et là te la ta ba griffe belé belo lo binga na beti fashion te so tali fali lelo ana ba style ke mbatsa munene li papa sengle to boni moko boye ateza ya kombo te be ozo comprendre ya gaillard fashion ya ngwana fali ayo nango et là telimo ya pete ya facile faire moi là ta moi là te la pété wana faire là tanya non ata impoli papa mama tika non ana ata impoli faire ebola tate ça comprend ana ata impoli o bien ngote ta faire ya bata ba kiriku so bisinga yemta tourna film les petits kiriku ala li mama ezala bongo baimba osegi suni mais baimba ngo ferit les petits kiriku na loba mambo eza solo ezaba makambo déjà batu bayebi na bango ngamu taliboso na loba ngote ezaba to batu bayebi na bango donc film kiriku ebimaka pona faire donc faire ko tshela makambo olata te po ana ta elambate ana ta ipenza elambate longola no mambo olata yo mona ate faire so bateli na podium na anaclé comment pardon anaclé batazala ko héritier so bateli na podium o mususu wana utaka maison mais babenga kenan pense dangola te mutali bandi wana te wana ezoba wana na zoba pense dangola wana kizengi kota na komone to kizengi tala musicien mo boye utape ayaka pa longwa pa akendaka pe maison mais razonga Mathilde de Gaulle. Mathilde de Gaulle. So tali faire ba telemna Mathilde de Gaulle. Au moins te no Mathilde de Gaulle ob malora ko l'orchestre fait reportier. So fi Marcaouz amo bima na munene na libandi amo malora ko l'orchestre fait reportier. Marcaouz so tali. So tali au moins que faire kalato benga na bango. Poni. Bon
bato wana balingaka bongo te à part wera moto azalaka leka ye na aspect etali yo oleke na kombo te asali kombo wapi biso mosala kombo tobotoli kombo na biso ndenge eza wana kalata obenga na bango omoi Mati de Gaulle aliro Mati de Gaulle okende nango fera obenga na ye so batelemi na podium boye amo bimondi ye ko orchestre na moi santé même mais Ferrari no mona te Ferrari so tali we wera mobimba mona wera wera mobimba amone kana fere na aspect bako benga no Ferrari fera ningaka bongo te fera mo mondi le portier fera mo mondi mona musalo ni asu la Ferrari ba so za ba ani simple alina ko mi mon ça c'est parce que comment de que ndai kona ça mo te lor se simba ete moi katisuki akati kovo simple l'offre simba babogar soza bogar et miso bien ko kansate que soza villa o chelos ne simbio OK faire ata kovo olandi fali bogar yanga kata kovo et simba ga yo faire yo villa o kata kovo et simone continue tele le bimi lo ko Fatomax tala na kovo ndenge faire obima no simba ete basti tout asala. Et puis vous m'embalagez biso déjà yé comme on a mis le nami le la rapport sinon bon tika ngai azo déjà a wachama ya misu ba dessin wachama tatouage ba ma maison mère te ya zala déjà ndoki continue faire ya bongo te na maison mère faire ya mwelonge zala moi bien mais tanga bongo ma dragon hôtel mona na bongo dragon akota la moi ça hôtel bongo ma dragon hôtel wana ndelo ngipese beba kai aya ko ça biso bazwa longi nanga bacha ya dragon yo dragon ba joso longi no bacha ya dragon ka maison me bacha longi ya dragon nana bacha yango yo mo dragon yo mo dragon ba bacha longi na dragon ndengeni ba bacha ndengeni wala no kutana lo kutazo ko sabiso bazwa longi nanga bacha ya dragon bakimisa mama kapusa kiba ko suba na mbetu continue mais ils ont vrai histoire vrai nga na oyebisa yo faire suba mbetu mais oui na ajoana déjà mukongo suba na mbetu ye bazancho kende place abota maguna na ba Congo ba oyebiso ke faire mais azaka pe mwamke so mwamke suba mbetu c'est na age suba tanga yembe on a age ni likamba dragon yembe on a age ni du tien age na ndo suba mbetu faire mo na ke mwamke faire mukoloti akosa mukolo wera ba 25 ans et babino qu'est-ce aza mukolo ya kosa réalisateur o sekani na 4 émissions il y a 25 ans mais tellement ça ouais la exercice chocolat ouais la exercice chocolat ouais aza ayeba na age tellement que simba nzoto bien ouais bilubio kaliaka mikungu misini bioni baba mipiatu mikwati ta biloko kaliaka ya bandondo biloko moko ya fresh biloko moko ya biloko fresh ba Faire mutaliaka ne biloko ba sardine basane ko le ba sardine misgeli yango no mona longezo nuna soko mesani ko le biloko frigo longezo nuna yo tala awa ebenda ne sala 111 balini misatu tala 111 elongese nuna tala muni akomi oui akomi papa ngape naza papa ti ebonde non nuna lo wa ferete tangai opesa nga agini okobenga mwana 12 ans bona fere na za mukolo kotinga nanga na fere mais petu wana za mukolo ti obengi si petu za mukolo est-ce que za ko petu aza na ngai mais aza mukolo ya wera na ndenge susu et pas nanga za petit mais pas wera za mukolo ya wera te nalobi et pas nanga yenda za petit mais pas wera za mukolo wera mwa muke mona elongi na ete momo boy tala so pesi wera mboto simbi eboy mer limbisa na simba yo ribesa ma ko silika te ez émission so simbi wera boy o sonne pété wera on dirait que oyuba ba gâteau benga ba cake wera linga ba jama kasi te maria sa boxer ako ko ya panzani tout ça bani mais faire pesa faire mbote mabongo makasi le roi King Kong ozomona mabongo makasi on film King Kong King Kong wana benomo mabongo makasi ya faire amutu te hier on a un exemple Fali ata la Fali non ndinga pese exemple Fali beau garçon soit telemi bo et tout ça banini yango moni mo sa faire mo bazala kala makangu ne mo magali babota na faire abanda ko linga Fali mo ko Fali linga ete mais jeune au bogar boye ngana ki olinga kiriku mo ko boye jeune mo mukuse elongo mpioni azelongo tilapia donc ça fait mais ça forme mutu ngana ofinga mutu te ça forme mutu mère donc voilà faire
ana niveau kutu ya wera te moye kuto beta masolo ne yati donc face on autant sukola mata kwe asukola nan ba yeba nini sukola mati kwe asukola nanu après mata kwe comprends OK donc atuna robino mundibo mutayembela nzembo wana yembela nde faire à la salité trop faire à solo continue nga nazo yebisa nga siko natunaka mwasi ne wana landaka mwa mbongo faire azala nango nde bachina ndako po mwasa na bazala mwasa batu moi ça ferait moi ça nan faire est na via faire abenga de mwasi yanga nan bonite amobali te faire amobali te mutazala bakata yengenga te continue moi ça bakata te abenga mwasi ndeli mwasi ndeli abenda poso nzambe nanga oseki nini na yebisa mwa solo omoni fere balingela keka bwasi mwasa liboso pesa mukanda Gauthier Mascotte le producteur mutalingela vele Gauthier Mascotte na pesa yomote mutalingela momi apesa mwasi magali wana mutalingela ga magali za la JDT mulopo mutalingela ga magali apesa mwasi oyo azana ye oyo eza complicité ya mama wa fere na mama mwasi master tellement ba mbale asoso bandoki fere ndoki mwasi ndoki bazwi bandoki basangisi bango kasi ebongo siko yo yebisanga siko fere mwasi ni yo fere ya benga balinga fere na linga mwasi te yemo pe na bengi tantini ya kana na bandiko chalito fere abanga abasiti basi ko linga non le basi ba linga geta basi ba linga geta ya solo mer na so mama solo basi ba linga geta poser question mususu mais to fana na mama fere te po ane logo te devant biso donc ba défenseur a wenge baza eza ba Sankara Dekuta ba Papi le Prince ozui ba Roger Manzaka salanga guti mikolo pe mona sa on sala bien bravo pour la boulot ozui ba Odile Manzaka Badrisha le sénateur bango ne ba défenseur a wenge ngaza la défenseur a wenge te ngana akolo mouvement ngana wera yonde wenge ngande wenge ngana ozasu défenseur a wenge nde yonde comme dara quand ngiyama to moni ba sortie médiatique ezo salema mingi banda ba mise ya jibe bazo kufa batu mingi bazo kwa kizeka ke wera nde mutazansi malikam oyo ya ba mise ya jibe so bazo kufa parce que wera akendaka so na bandundu akendaka otika ba kombo ya ba mise nyoso po yaza na succès koleka jibe mpiana awande batajibe balobi le bon va sortir mais dire que c'est ma trop à cause non bon ngai na mona mutu so lobi makambo wana so landeli bien aza déléquent a mutu atangate on a raisonné ba biloko ba biloko wana ya salité wana wera ozwa so ka le baki otika ba kombo ba musicien na bandundu atiki ba musicien na e akiozo ba musicien ya famille mususu ya ndako mususu après ça succès ko les abanya déjà banda kala sala succès ko les kabango babo sana te que JB yemo comme to bomo wa musicien parce que JB aza mwana nganga abota mana bracelet ya rouge na loboko abota mana bracelet rouge na loboko a mwana nganga amuta bota mana minu mamo 32 dents vous comprenez abota mabongo mais je te dis la vérité JB aza mwana nganga siko comment no rogeloga wera muta osala bo wera muta osala bo problème est que pour batu basila ko kufa na BCBG na orchestre na bango il faut asukola na JB et si le makufa li batu 6 basukola mais faut asukola OK eza libade faut basukola JB basukoli Roger Ngandu faut basukola bango mais faut basukola bango mais nino mo kufela batu na famille za la bango te so kufeli mutu basukola te so mama kufeli papa basala hani basukola so papa kufeli mama basala hani est-ce que kufela mise basukola mais yaza mama wa mise yaza tata la bango faut basukola JB za Roger Ngandu que ça suni basukola mais yaza koko na bango wa mise faut basukola ma faut basukola bango po makambo na bango esila eza wera te ça n'a rien à voir obike wera batu bango finge moi trop nalandi batebele nalandi lokola mutu lokola oyo nani akomisaka fere mingi aofingaka wera mutu lokola nani tonton promo na poto naomona ba page na ye niveau aofinga wera tonton promo yoza crédible te yo so olingaka fere ntango fere obeta stade de martyr le producteur Gauthier Mascotte, boss Gauthier Mascotte, ingénieur de banque, a payé ça mbongo pour la promotion à faire, au payé ça faire, comme ça mbongo ndambo liambo. Tonton promo. Mais oya na sima faire, moi ba profiter na sima ba musicien. Sima lelo oya faire, comme ça faire au finga wera. Yo mongo makambo eza na kati ndako na yo oko kwa kosilisa ngote mais oya finga wera. Moi sina kotela bana 4 na kati ndako. Bana na basala bana na ote oyebi yango mokoka koboya mwasi te soit disant moi ça tchela osakala oyebi te siko makambo mso lobango to lobango te tonton promo
oza fojo devant wera yo telemate sili sana makambo makangu no tcha na ndaku wana obotele akotelo bana na kati ndaku après yo loba makambo wera o finga wera ka na pamba boy bato bambo finga wera ka pamba boy wera muninga na yote wera yebi yote wera bosekaka te bamo bandi ko finga wera olanda boy ovandi boy omona mwasi moko boy atangisa makila le premier tir le 30 manique banda ko finga mampata tandis que yemo bimano na bana na e alala na bana na e mbetu moko la na bango komisa bana no ba makangu na o ba femme de nuit ba mari de nuit bino na bino bo sala masengi mais o finga mampata mulo ro aye manique o finga mampata bon wera o mane bena mutu mo bo ovandi ka o che caméra o no finga no wera tandis que bobo sonake soko fingi wera eza malédiction parce que wera le roi Jésus o batinde la biso na mukili. Même la musique, même actuellement, quand on fait le 25 décembre, on fait un beau tamanan. Yes, on est allé wera. Voyez son beau taman le 25 mai. A beau taman le 25 décembre était na mukili mobimba muto to yebi a fait la fête le 25 décembre, beau taman le 25 décembre ezana. Wera, bo fait un beau taman ye wera. La place bo so ba photo yesu bo tchaka na ba photo wera na ndako bo adora wera. So sambeli wera ye bango kenza ba pambolo dit amen. Bon ça. Mais nazo ebisa yo. Nazo ebisa yo so sambeli wera nzamba opamba yo. Continue ma vitamine. Nazo ebisa yo. Wera mystique, wera mutu lo mutu nyoso te ba do ba wera ba po bazonga na mukili ba zonga après ba siècle. Wera za lo kwa kimbangu. Na ndenga musique il faut bo adora kae. Lelo yo soko lingo beta musique bien kene ressemble ba setre. Ba setre na ndenga musique so tali ba lwa mboti, faut so ka photo wera tio fukami. Salama lekwenda kala wera o mona ke makambo esimba ali sko makambo ngo ke na jibe o mota ke guerre na ya ezonga susu te guerre ezonga te wera uta boya to lobela mamba jibe fuba sukule na ebisio to o sona na mutu azana libabe guerre ezonga ndeni jibe sito bete trop mais rojenga ndabi mutu akota mambo a porter plainte ko tinga makebo ya porter plainte pa tenga mutu okanga zala ata nga leki bat nyoso na relation yo okanga ndeni zala na wera nga zala na wera blague te mutu okanga zate rojenga ndiye mo mutu bandaka ye mo pe mutu asukisa lo ko ba bandaka ye mo mutu bandaka ye mo pa sukisi donc lexique no abangi na ye makambo ke po niveau boko fingama nani bo fingama bongo te pa bingo bato bana bato so tumboli peut-être au finga so fingi to finga o mo ke na fingi na bango te na lobi na bango te po anini ye mo lobi ni rojenga nda lobi ni abandaki asukisi ye alpha ye omega ye bandeli pe sukat donc abangi na ege et puis wera petit biso to loba makamba jibete po muninga no basukoli ete bo ndo loba suma kamuna e ezala comme takufeli mobali siko yo ya suko ko chuba eli suli konga eza mate ko bobomie muninga no basukoli ete muko ba sukola président jibe tokoya na biso ko loba mukolo pe rojenga na oleka lisusa loba Moroya pe lisusu. Ndeti nga tambola na maloba na poche. Ato zunga na balabala ko yebisa nga te to préparer mission. Te bandanga ka mbala moke. Roger nga ndokuta fingi boy. Na boya boy. Biso to loba makam na bango te. Lelo to moni bio na bino bravo. Roger nga na Jaël Show. Mabosani kazala Jaël Show azala likanga Roger nga ndu. Bavanda ndako moko Jaël Show afinga ye azala na sida. Ayebisa yeke no Cholilo était le maraté. J'ai le choix final. Mais le nom bayokani. Biso to kotima na bango. To kotima est-ce que manza la koton. Na la koton. Bravo. Biso lo bala biso makam na bino te. Ozo comprendre. Très bien. Siko ye roje ngani. Na ebité. Batu bakimaka ye basi nyoso bakimaka ezalaka po solo nezala lokwa mutu ayoka sola nie ou bien nini. Te na mituni kaka na tuna so question. Ko maloba ke ya rocha mwasi na ndakuti. Oh, le rôle à côté vous papa sans chéri, il est Roger sans chéri. Et ça la association à Bangot. Mais wabi que maman mi bazongani. Bazongani na jube. Bazongani nan. Na mosna. Ko sakana ser na biso quartier te. Mosna wat. Maman bana. A ko sakana ser na biso quartier te. Yo moni nan. Bike na biso ngara. Tika ser na biso vanda kuna na caméra kuna za les pepe la pemi. Tika ser na biso quartier. Oh. Wana ser na biso. Wana ser na biso a quartier. OK. Omoni mama Mida. Bavanda na yolo ana veni basuku. So landa image yo aloba bina makambo na baloba na TVT. Ko chinyema azuma makambo wapi. Bavanda na veni basuku. Na yolo na veni basuku a lezoir. Bavanda ka wana. Ava bakene banga bakuna na veni bamanda kana banga ba tout ça bani bazalaka. Bon. Entre parenthèses, wana veni na botama. Comprendre? Na yebi bandegone belé na yebi ya mibali ya banini na yebi donc respect na maman na biso wana maman na biso
tolingaki mingi respect barozongana na JBT po jiba na mpoka tika ya vanda place avanda za na paix apemi akimi kimia donc aza l'aise tika ya vanda yo lingo zongisa lisusu okotsa mama mida na marambo te so lobi na mama mida mabe eza lo lobi na sidejima pata mabe po bango bazalaka lokola timba na nzuzi ba mapasa balelana na niveau moko ya kosakana te tika mama mida apema na kimia avanda na ye na ngwende na ye aza deja na mobalo aza mayele koleka Kongo mobimba siko ye ozonga so na kizengi mo azala ne kala bino biloko olukelaka yo moto su deja mobala mayele arezonaka bien génie bato baobange na politique eza bon ye nde moto aza po ya makambo nyonso kobonga ya Kongo na maboko na ye kobeba na maboko je so abombarde Kongo akobombarde Kongo ta niveau aza mayele Moutou Kabila le père atikela biso o Kabila le père andima très bien veka sikoyo mama na biso mida za na ye yo nimi pena zonga suna buriki mo boye o bazala ne sima na ngikolo baba buso bate wona mamba vie privée d'accord merci beaucoup ba abonné to somona to comme na biso vraiment na suka émission continuer maman de la fin émission na biso ezanye po ba mboto pesi banani mot de la fin zalaka que non jeune artiste donc artiste na biso ya Congo azobimisa album na yo album ne kalate awa ezobima la faute me revient ezobima kalate en tout cas to pesa pe chance ne to pesa ba masse belé ba artiste belé ya za jeune azani na polémique na motute donc voilà yembi na yo ki ba rumba ne mer somo ya kosakana te en tout cas to se plaît trop so bo soutenir ye bo sel ne pe émission et puis bo lobela pe œuvre na eza bien faute me revient ngwana e makalate ayembeli batloka ba wawa bakula de Paris ayembeli prêtre mo wawa bakula de Paris ayembeli dade beaucoup ayembeli dade beaucoup ayembeli ya Willy Penziem pasa na nzembo donc ayembeli batu ya bien o bato basololaka kitoko ba vrai jo ayembeli bango tuka boyoka bakunga po emoka grand chanteur ya kosakana ta leki fere na oyemba aleki fere matopeske so yoki epeno chelitoi oyoki matopeske mama na chanteur hôtel mateke no ba comparer na fere so che na fere na oyemba pour nous quand ça fait la grand chanteur faire la grand chanteur mais aleke na faire zalaka na talaku muta comme ça chanteur zalaka wera donc faire zalaka talaku akomi ça wera non koleka na yaza jeune aye lelo ayembe na koyemba aleki faire ko faire ezoeka ata continuer ezoe tante faire zale musika te faire ane kandis na terrain wana matope ye omona so bi fali to ndima fali na mise na rond-point matopa za awa na faire azaka na terrain wana matope ye omona faire yo isi fali bon mo ga crochet to cheka poa akangi na faire adiembelele lamba kwa leke na oyemba faire azane kaka wa ezo etana nini faire ane musika te faute me revient ezoya bokoyoka yango ayembi banzembo danger ayebi ko yemba koleka faire blague te donc voilà mère na profiter ko pesa mbote maramoko na profiter ko pesa mbote na pesi mbote na ngana président Pichu Mbongo ya yo ngona ingénieur Jansim Moutou ingénieur Jansim Moutou prêtre ya kosakana te wana na monimba moko DJ Master Virus ya yo ngona gérant Jeff ya yo ngona donc na pesi mbote na Carlos Kalala auto école Amac vivre pour les autres et non pour les jaloux auto école Amac ya yo ngwa soko lingo yo kola mutuka oyo kola mwa bongisa boyo sala boyo auto école Amac ya ngona na pesi mbote na boss Apo Bikala, les producteurs Apo Bikala, les boss, na pesi mbote na King David Kala la mon sponsor, King David Kala la Kasongo, ya yo ngona Bavo Kandolo, ya yo ngona président Dada Mainzambi, na pesi mbote Rigo Star, boni basango ya président Dada Mainzambi, donc na pesi mbote directeur Mohamed, ya yo ngona na pesi mbote na ingénieur Moba Boris, wana sko mwana ya maître Boris, vous comprenez? Maître Boris Mboukou. Oui, Maître Boris. Période Mora Zalaka, Azala na assemblée comme président ya assemblée. Moi, na nesko ingénieur Boris, ingénieur Moba Boris. Na pesi mbote, donc na pesi mbote na
président Guilain Koyi na Belgique ya yo ngona na pesi mbote na pesi mbote na Mama Riti Makoma pe Mama Riti Makoma ya yo ngona na pesi mbote na Relima de Captain Mbote donc na pesi batutu bolingaka coach Nyama Mbote. D'accord, merci beaucoup abonné à Tozomo na télévision bozaki tellement ebele ya kolanda émission na bino avec votre M de servante Princile ya Mboke bo s'abonner sur les ambano bosso la émission na biso abonné na chaîne biso Tozomo na télévision aux vraiment de citer biso awa to le belera vraiment nyoso do bo s'abonner bo commenter bo aimer vraiment ba vidéo na biso plutôt ça biso bien derrière la caméra na zaki borna Dimitri hein babi yenda samsa ki to na chaîne Tozomo na Mama Riti Makoma je vous salue ba abonné nyoso Tozomo na pesa mbote belé mais c'est Ribé Samba joyeux anniversaire.